Église Moussou Tobanda Kosambela à cette époque-là pour les églises ba parents na biso ba mémoire biso donc c'est-à-dire papa na maman bazala Kosambela kuna nde bazupe biso bana pe ba mémoire biso l'église wana église wana mukolo na ko moni Yunushu aza coréen nde aza coréen église na ko mona unification des familles pour la paix mondiale. Les combo église wana eza juste na limité direction na bango eza na limité nde eza église tobanda ko sambela kuna tobanda ko kende mais eza ki na moment moko nga na kendaka toujours pour na kendo zo baptême parce que c'était le jour de mon baptême nde na kenda na kati église wana to tchepe ba milongo mundelo po mutu na mutaye ameli vino après ba ko yeba na classe kuna po bokendo boka na piscine de rejoindre bon. Alors, nalingi un peu avant de connaître la continuité si on a tiré moi pause, nalingi un peu kotalisa sur beaucoup plus la responsabilité des parents parce que chaque parent a le droit de vérifier, a le droit de veiller sur ses enfants, que ce soit sur les temps spirituels, sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Kutalisinga pena ba mwalimu bazalaki wana na ba ndeko musu bazalaki ana salaam salam pana l'équipe ça va na vandi nde bato bazalaki wana bayambinga bayebisinga babino avant oyo bana accéder na kati ya mosquée il y a des conditions qu'il faut respecter silisi après abandi sko oyebisa bino ndenge ni esenge bo banda sko osambelo mo abino nyonso tu obandi bisimila bokiti pas aux zongi, tabo kiti bozongi. Ce qu'on s'en a moni bâtiment surtout rythme là moko. Ngumbama zonga, ngumbama ce qu'on a, n'a pas notala ba hôtel andeni. N'a bega na kena ya bon. Il faut déposer papier licola courante, à côté déposer quoi que ce soit licola courant. Musulman battre la courant que le kelo nyoso zongo soka siso tanga. Avant d'attendre un coup de courant, il faut ça la Abidjan. Ami Pétoli, à ce qu'on m'a tout, ma beaucoup, toute l'union sur purification, s'il y a plein d'azur courant, à Abidjan, si à Balis, qu'on retang. On se comprend, est-ce que tu as la scope à Bilorouana, abandon tant à courant, peut se passer ici, à Pangousi, à Modia, Bonisi, à juste soit tu valises, soit tu places moi, à Fourneau, l'azur courant, à Zongi, à Bombion qui toque, et vendu. Au moins, le Coran est propre. Mais ce que du côté chrétien, ce que la Bible est, au chrétien, à Zanon. Au lieu qu'il y a mis sous passe, aux comprendre au banano, au banano, au tangani, le monde à Genèse, zate, au que me coûte à la Genèse, maman, chapitre 20. Sur le banda, premier, tina 20, tina 19, et qui est. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babako la kema futa na musakoli lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi va munguko api mabe nzambe zapi. Alors ensemble, il n'y a pas de souci, le temps pour moi de vous dire bonjour et shalom pour tous qui nous suivent partout dans le monde entier. C'est la princesse de l'éternel Maman Tiffany Mokwa. Aujourd'hui, je suis dans la joie, dans cette émission témoignage qui nous édifie tous. Et nous avons réussi pour vous un homme de Dieu, c'est un évangéliste Joël. Il a témoignage de Pambola Bato Ebele, Bababota Ebele. Il est temps pour moi de retourner à la régie, demander un cantique comme à la coutume, vous le savez, Nzambe, et puis Zongi à plateau. Mais je demande aussi à la régie de nous balancer un cantique et aussi publicité. Oyoyo, la manière que le banako, le bapé, la colobaïté, tous les allés Bandeko nous besoin en Belgique, France, partout, Allemagne, Italie, partout. Oyoyo, Bolingaka,
bolingaka le Nazareth bolingaka maman Tiffany moka bobete na toza na concert monene oyo balongi organisé oyo maman Tiffany ya kobeta voilà na Bruxelles le 22 batia image wana le 22 na bengisi biso nyonso nango déjà maman Tiffany moka à Rosalaya na Paris dans quelques semaines avant. Donc, benga, on a reçu l'émission. On a benga la théa, l'église évangéliste. On a été tout ça l'émission. Quand il y a l'église, on est là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Donc, bande de régie, balancez nos 50 et on se retrouve tout juste après. À vous. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba Mobaya Mungu Kwapi, c'est quand il a fait plaisir énorme à Papa Guy là-bas là, depuis l'Afrique du Sud, à Maman Lauriane, Nandoï Nanga Tiffany Zoé là-bas là, la princesse de l'éternel. Ça fait aussi plaisir. Na Maman Betty Kokelea, na États-Unis, aussi à ma soeur, hein, de moi, Neikab depuis les Issa. Ça fait plaisir énorme à Dadan Zimbu depuis la Belgique, na pasteur Gisenti Mounabalanos. Il s'appelle ici aussi Mireille da Silva, pourquoi pas. Maman Myriam Chalon sous-sol, hein. Il s'appelle ici Maman Madé, ma maman du cœur. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ, comme je disais au départ. Et Boébété, Tozali, la concert, Bomoniana, les le 22 juin. Hein, concert au Balongi, Beti sa maman Tiffany, na Bruxelles, Tozalawana, adresse Zawana, Benga, na numéro, pour que tout solo là, ce que nous avons invité pour la côté, en tout cas, ne manquez pas de voir au Sam Salanzam.
L'évangéliste Joël est parmi nous. Shalom. Shalom, la servante de Dieu, Tiffany. Bonne santé, papa. Oui, santé spirituelle et santé physique intacte vraiment. Mosala Nzambe. Oui, Mosala ya Nzambe pe ezokende toujours malamu ka ndenge ye moko Nzambe azobatela. Yasolo baiki bakotala yo partout dans le monde entier. Tala bango na miso pisa bango tambo te pombala eboso bamona na les Nazaréens. En tout cas, merci beaucoup. Je vous salue tous. Place Union surtout Boza dans tous les 5 continents. Na pesi bino Union surtout mbote, bino bao Union surtout Bozola ndangai na chaîne Oli Nazarien TV. Je sais bien que Boye va bénéficier de quelque chose venant de la part du Seigneur parce que à tout moment, Nzambe ayebaka na kocha message moko est important pour être battu, à la édifier pour parvenir à la connaissance et la vérité. Et je sais bien que vous ne serez pas déçus. Tika et Nzambe apambola bino to banda vraiment ko zala to banda koleka leka vraiment na les Nazariens et puis au banda bénéficiaka toujours na biloko nyonso to Nzambe a tient à disposition na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse. Évangile expérimenté makamna mo imisatana to pe na kolo yesu pa mate bana na Nzambe ba ko koyeba ya yo moboko ya témoignage ezali nini. Ok, merci beaucoup pour la question. Elle est tellement importante. Ce qui est les lots apparaître, ils ont Nzambe Ntalingi, pour Nzambe wana Alexis Bisson na ba parcours to sali ozaki un peu vital. To kutali na ba makambo ebele, to kutali na ba réalité belé, mutu surtout na sena moyo oyo aza na histoire na vie. So mutazangi histoire na vie na ebité wana il faut azala mutuni même ataku tu Melchisedek azaka na ndambo histoire o azaka na généalogie papa te maman te mais azalaka toujours na histoire o bato pe balobela ngoti lelo et cette histoire là ça continue. Eli les Tishbit la même chose azaka na papa te maman te mais aza toujours na histoire. Alors pourquoi pas biso pe bato to botami na ba papa na ba maman to zanga histoire. Donc c'est pour dire que eza na ba réalité to yeba na kutana ngo pe na ba place pe to kotaki nde ba bisika wana esala ke Nzambe na bolingo na ye abimisa biso po lelo pe to comme le kabo to partager ngo na bino pe eza pe na ba misuso pe ba leka pe ba nzelo biso to leka mais lelo ba bela maboma pe batika la bongo ba musu pe ba kufa ba musu pe histoire na bango to yebi ngo te soki pe finalité na bango esuka ndeni. Mais dis-moi, biso na ngolo Nzamba sali nde yango moni tozali susu liboso na témoignage esengeli te na yeba na pe sa place oza Olanda yango eza témoignage moko parcours to yebaki na kosala na kati ya religion islamique nde eza parcours to sala ki kuna bon avant tam susu na kota na kati ya mama na likambo na biso na parcours wana ya religion islamique. Ezaki na église musoso to banda ko sambela à cette époque-là pour ezaki église ba parents na biso ba memara biso donc c'est-à-dire papa na maman bazaka ko sambela kuna nde bazupe biso bana pe ba memara biso na église wana mukolo na ko moni Yunushu aza coréen nde aza coréen église na ko mona unification des familles pour la paix mondiale. Ne kombo église wana eza juste na limité direction na bango eza na limité nde eza église to banda ko sambela kuna to banda ko kende mais eza ki na moment moko nga na kendaka toujours pour na kendo zo baptême parce que c'était le jour de mon baptême nde na kenda na kati église wana to tchepe ba milongo mundelo po mutu na mutaye ameli vino après ba ko yeba na classe kuna po bokendo boka na piscine. Et maintenant, Ezaki na tour na ngap na meli pe vino wana tout ça et puis on avance. Papa moko azalaki wana. Pardon, s'il vous plaît, absolument kendaka na moi question pour que na tout ka ba zone d'ombre. Église wana Yunushu. Oui, Aza chinoise. Aza coréen. Voilà. Mais vu nos hommes là avant au kende ko zabatem, est-ce que les églises ont positionné on a église islamique, église de réveil, église kimbaniste, église.
Ok, merci beaucoup pour la question. Naïbi que ici quand on a toujours tout atterré, on a pour comprendre pourquoi on a bandi kuna. Ok. Parce que si on a bandi kuna, ils ont pour finalité, finalité la monde tu as ça que est-ce que ça église à malam, tu as église à mabé. Donc à la lumière de la parole, à la lumière de l'écriture, nous bana ensemble parce qu'on a identifié quelles sont les églises où sengeli te baye bana ko sambe la peau. Ba yeba penda na ko échapper tant mususu na égarement to na ko échapper na ko kenda enfer parce que ba église belé le lozo mona bazo comme kombo ba komi libande église du Seigneur Jésus mais si vous entrez à l'intérieur au kendo mona ke ba pratique yo salima wana ba pratique ya kolo nzambete OK yango au kendo mona voir même ata na Bible selon le livre de Ésaïe chapitre 4 verset 1er titre qui dit au moins que Bible dit 7 femmes en ce jour-là saisiront un seul homme. Cette femme wana baozana mange na bango baozana lipa na bango na bilamba na bango mais pour ça na bango ezalaka bayeba na ozwa kombo mobile ba porter na kati na bango. Or que cette femme c'est aussi l'image de cette église du temps de la fin où baozalaka na pour ça kombo ya Kolos Masia mais si vous entrez à l'intérieur de l'église Jésus a zate monaka ba pratique mususu ezo salema wana ezo respecter la saine doctrine tende yango mona ke religion au place ngala zalaki wana l'église en babanda o mema biso kuna d'ailleurs kuna na vana nazonga suna mamba baptême babanda o balisa na photo donc c'est-à-dire ba rozo photo ya yo mwasi ndo za maman Tiffany ba ju photo na yo après photo wana ba rozo tinda ngo soit na Corée soit na mboka mususu batindi po basa le choix ya mobali mususu basala le choix mobali azata mususu coréen égyptien azata mususu et tout consort là donc basala le choix bien. Et là, il était bon, est-ce que... Vous savez que les Coréens, les Chinois, les Égyptiens, les gens ont l'église à la chance. Non. Oui, tout le monde a la chance. Mais en réalité, ils ont la chance, ils ont la secret parce que dans ce qui concerne les choix, il y a aussi la choix sur le plan mamotali mariage, il y a des critères, il y a des conditions, voire même au motué mogo ayebarana ko apprécier parce que moi c'est la raté le bazo somba dans la kata saki ba pesi mutu. Moi c'est singa motué moko akutani na moi si a sepeli na ende a déclarer azana yango pour ça pour baye banako sala nyonso to sengeli pour ba accéder na kata mariage ni yango zo mona que différence ce qu'on a bandako mona tant on est na comme chrétien ni na comme ce qu'on réaliser ba makambo bandai ko sale makuna et j'ai vite compris que en tout cas makambo tali penza nzambe na kati kuna ezakite pourquoi parce que mariage ya photo wana ba benga ngo comme on fundraising donc fundraising wana baponi mobali to baponi mwasi après libala esale makana photo baketi na ba famille libala ngo pe mona pe sala mi mwasi to mobali mutu patika la mona muninga azate o mona pe suka la mona pe tam su mwasi pe akufi mobali pe tam mususu akufi mais mwasi ngo pe na mobala ngo pe batika la bokutana te. Ce sont des réalités comme ça au bandagi que c'est passé na kati ya église wana. Nde yango eza babiloko moko ebanda donc pesa moi pasi mingi le quoi donc na comme chrétien nde na comme otala na bino non ce n'est pas normal et après avoir ce koyeba penza na komela vino wana siko na zongi na baptême nde eyo koma siko papa moko azaki wana liboso nanga ntango papa na zo pusana vitre euta likolo e panzani na muto papa ntango panzani nde papa pasuka na mutu na eloko azali pe na kovu papa zoka makile bando sointe et permettait qu'il soute que continuité à cérémonie à baptême salima nde baptême katanaka depuis ce jour là nde na longola makolo ngata muto bimi cérémonie katani na zonga pe lisute na zo pe sous baptême ngote bon so pe nzambe ka muto a épargner kinga en tout cas wana ezaka toujours nzambe moko ezo dépendre na nde na bimaka. Et par la suite, maintenant, nous avons exercé le sport. Nous avons le sport à full contact. Kobunda, Babitumba, vraiment beaucoup plus basé dans le Bitumba. Donc, on a vraiment bagarre. Nous avons le mouvement que effectué, que l'on a Tchango, pour nous, on a Tchango, on a Botami na Kimbanteke, on a venu Ngambali numéro 211. Donc, je donne même des adresses pour Batou. Qui peut vérifier pour nous que oui, ce que j'ai dit, ils ont histoire moko, ils ont vrai, ils ont témoignage moko, vraiment, ils ont solo, ils ont vérifiable. Nangambali numéro 211 na Kimbanteke.
déplacer on a botani après tant on a aussi la sport on a bandé aussi la mouvement na le kimbantseke na zoa ngaba koto eze pas koko na donc koko mama o aboti mama nanga de na zoaka na ye mon natali bango na congé na sinzi na zomu na ye natali bango na zomu et là qui au sala qui ba noko na yako kuta nde bango siko babandaki ko sala de ba pratique moko ezaki un peu compliqué pour avant na ngana bango tozala na kati islam bango de na kuta bango déjà na kati ya makambo etali ba fétiche ya bakache babando sala de ba kisi ya bakache bakisa bakache donc ba bilomo ya bakao ya ba démonstration ya ko tobololo ko kotisia bimisia wali bende kote biminzete ba biloko ka déjà ka ndenge to mona ba kache na biso ya Congo ka ba biloko ba sala ba spectacle wana donc eza ba biloko na yeko kutango na bango do ba kisa bokoko na kutara bango na yango mais ba fongola ngano te ba biloko ya ba kisa bokoko ndenge banda ko sala et après le quoi bien son tout na yebaka vraiment yango non malamu te nazomona bango ka mo pas moi ba limo baké batikinga au moment un moment donné to tamboli na bango poto sala ka makambo mususu c'est bon mais so ekomi makambo ke ba religion na bango moi bazu basundolinga baké mais na kacha bana mibalo to zaki na ba même génération saka bango mais mona ya moi pas bazu balimo moi so ba na twingo yo bino bolimo abondeli bokenda wapi tokenda quelque part tout bakosinga bon nde eyo salaka avec curiosité na banda on continue toujours ko tout na ba question pour noyer ba place au bango bakenda ela wapi nde ba est-ce que ko dévoiler nga que non tala to sambela na église moko tout ça religion les akutu bien et qui même ata la religion christianisme ba to sambela yesu ba kosa kabiso donc ba meki un peu ko motiver nga ko convaincre nga et puis tant on a côté la babilo qu'on a nous surtout na bien bon religion les a bien pena magambe c'est pas ça kuni yango kitoko et ça na entendre ba lobela mais na équipe vous a la convaincu na sani na bando rejoindre bon alors na lingi un peu avant na connaître la continuité si quand on a tiens moi pause na lingi un peu kotalisa sur beaucoup plus la responsabilité des parents. Parce que chaque parent a le droit de vérifier, a le droit de veiller sur ses enfants, que ce soit sur les temps spirituels, sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Parce que vérifier, contrôler, ne doit pas se limiter seulement sur les plans physiques. On peut contrôler moi sur les plans physiques, mais sur la spiritualité, on a beaucoup, on a vraiment un problème parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc pour nous, il faut déjà spiritualité, on comprend les malams. Bon, parents, oui, là je dis que sur le plan éducation physique, parce que mon père, c'est un éducateur, un pédagogue, un école, bon. Éducation physique, oui, j'accepte. Mais sur le plan spirituel, ils ont échappé. C'est pour dire que tant qu'on a effectué un mouvement à bon place, donc on a pas coco et c'est là que papa soit chrétien, paysan chrétien, peut abandonner donc contrôler paysan bana malam sur le plan spirituel, mais nzambe à ta maximum mais à ta minimum il y a quelque chose nzambe lingaki atalisa et si qu'on a mon ani na chaki lokolo. Vous comprenez, et peut-être papa aye bana ndengeni le sengeli un peu ko briser ba makambo ana dès le début pour eye bana komater na niveau et comme il est là qui nde yango monique na bando sala babilo ko na zuya penda ko na zuya pe mona moya bien ya bien kimia et tout comme ça sans pour autant pe baye ba makambo na banda donc ko sala yango ozo mona ke yo parent tant moni mona alinga sa déplacement il faut vérifier et si kanini mona azokende azokende pa nani est-ce que batongo état spirituel na bango ezandengeni je n'ai pas dit que koko nanga azaki ndokité koko nanga te mais ba noko nanga o ndeto zaki na bango nde bango bat bakendo ko tana kata religion wana ya mabe mais koko nanga azaki na problème te mais bana na yendo baza ba noko nanga nde na jeunesse pe na jeunesse pe o mona ke moi ba sentiment wana pe ya jeunesse kotaki et tout consomme yango et pour ça qui na kino kota biloko évangile biloko zolo ba za banoko hein famille zoyo kayo
mais au conseil noko likamba noko bazambi tema makasi je sais bien surtout quoi na banoko na biso batman ndondo sambwe ça mon avis que pouvoir ébélé et il y a la pas la banoko na bandundu na ni province wana mais eza pe ba nogo mokote o bazado ba nogo mo soit ba païen non. Ce sont des oncles là au Pélélo, entre autres l'évangéliste Arnaud, je sais bien que peut-être dans la chaîne Ebélé et tout comme ça. Donc c'est lui qu'on a fait ce parcours là ensemble. Ngana évangéliste Arnaud, na de comme sous Bobo, mais ils ont battu tout ça là dans parcours. Donc ceux qui n'ont pas de combo, n'a dit qu'il y a un problème, ils sont très à l'aise parce que nous sommes balés tout le monde mort, les lobés de la personne. Donc il y a balé ma casse à sa karaté. Donc c'était comme ça. Bandomi balé, tout le monde a bouté donc c'est tout ça, mais on a moins une tawang à la zat. Tama kambo, on a une la copie na biso. Donc les appels d'abord, si on a surtout et c'est un parent il faut s'assumer penza na etamboli ya bana po ngai soki lelo na bongo na motema yesu azanga azwanga a récupéranga nazala délivrer pe na komi mosala na nzambe selon volonté ya nzambe non selon volonté ya bato o don nazala lelo ce n'est pas donné à tout le monde. Songa na bongo na motema eza bato nyonso te ke bongo la pe mitema. Yango il faut parents surtout avoir la responsabilité, la charge, la éducation, la contrôle, sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Et ça vraiment hyper important. Yango de penza et le côté yango pour ça. Mais yango et au salake, bah yo me manga siko na mosquée, bah qui na mosquée. Et la mosquée à 7e rue à Bondeko déplacé au Bandao qui est Sambela mingi on est la première mosquée dans mon kota de ba meminga la mosquée à 7e rue pas à Tito qui wana ba kutali singa pena ba mwalimu bazala ki wana na ba ndeko musu bazala ki ana salam alaikum salam pas na l'équipe ça va na vandi de bateau bazala ki wana ba yambinga. Avant d'accéder à la mosquée, il y a des conditions qu'il faut respecter. Alors les conditions, c'est-à-dire il faut au Chada, après avoir tout ça, donc l'islam la baptême, la nouvelle naissance, donc au nouveau-né. Selon le terme islamique, mais or que c'est toujours la même chose dans le christianisme. Quand Jésus a eu Nicodème, dans le baptême, c'est toujours la même chose. Mais nouveau-né. Mais il y a des conditions qu'il faut respecter. Ça va comme Joël, mais à partir de là, Joël topé ce comme mususu bando bengela yo na kati ya religion na biso tout ça bando bengo na kombo Isa bapenga kombo Isa na tuni bango kombo Isa. Alors la signification de ce nom là Isa elingo le bani oh non Isa qui veut dire Jésus na Isa elingo la sa Yesu siko Yesu ndenge nini ote okubando sama mo prophète Jésus bando sala na papa, na moi la samouté madela bando mi sekela. Na bidjo na yo kasa le fende ba. O tambo alikola mai. O bisa wambisi. Na be bisote. Donc na moda la jude palpite donc na moda na kati na nga au fond du cœur. Au fond de mon cœur sans pour autant na yeba ce qu'on a rebimisa ngo bo. Ce qu'on a zo comme na kati na bi ba Dieu ba landeni. Na comme le prophète Jésus. Jésus a sala ba mabele ba masolo na yoka matala ba maya tambola ba boya pumbwa amata likolo kenda sala ba bilo ko est-ce que ngabya na ko sala na bi bon ça va problème ezate nandi mawa na ebité tam su ba mania ni na ba ko laksanga ndenge na ko bando saleli la et si ni pe nandi ni pe kombwana après ba leksinga kuna na sali swala donc c'est-à-dire abolition na sali abolition na silisi tout purification après va isinga kota na lokolo ya droite na koti na lokolo ya droite na temple na kata temple na koti na lokolo ya droite na ko demander faut demander lokolo ya gauche habité sur dans bosani sublo ça fait très longtemps
ici ba pesinga ba condition ndi na kotaki na kata mosquée to bandi osambela pe na sambeli na silisi ba prière na bango ba tnosuka ndeka ba yoka kawana ba biloko mo na bongo curiosité ya ko tala ba tnosuka bazaya ngumba ma position na église de la msusu so bito sambela msusu ba fandi na bango msusu ba terem na bango msusu ba fukami na bango donc na position kuna position zaka moko to mibale kuna position zaka moko bino nyonso tango boza na pe kiti ezate na kata mosquée na kata temple kiti ezarate ezaka juste étendu ka ndenge zawa et puis ba tapis ba chango wana et sili donc tant kaka au côté yo mode sur place au vandi au gumbi de makolo au gumbi makolo au vandi so ka pan imam à côté imam ni on a ça donc visionnaire pasteur donc yende visionnaire ni mosquée imam so ka côté après abandi babandi ba prière d'ouverture wana bandi obeta ba 11 bilai minanche Antoine wa jin babilo mo bon bismillah comment wa abandi le babilo wana tout à silisi après abandi sko yebisa bino ndenge ni senge bo banda sko osambelo mo abino no surtout bandi bismillah ko kiti pas ozongi bo ka bo kiti bo ozongi sko tanso na moni batunyo surtout rythme ya moko ngumbama sko na bando tala ba otala ndeni ngabeka na kena ya bongo ngumbama na matina ya ka bongo ti na komi exercice oui exercice oui mais so ça là on église de rêve ba baneti comme si punition comme pasteur azo punir parce que bon non zo ba nous to pas le premier jour de la été mais là on bête là parce que dans la première jour to eba vraiment en tout cas quand bien même que c'était une physique bon ça la reboni au côté déjà place en on demi pays il faut ça ni on s'adapter kaka malgré ça la vraiment to passe ceux qui au sala ba bilo ba bonté j'étais aussi sportif donc on a banane normal parce que nazaki déjà sportif et na banane normal mais moto azala na sportivité à pratiquer raté à ça abdo ba physique té et ils allaient pendant problème non sérieux pour banda gumba mara azonga bon mais bibliquement parlant aussi eza ba prière ya bongo na Bible ça me voir même attend la livre à Josué sur tout le livre à Josué tu veux voir même attend Jésus pe banda o ça pe ba prière wana ya face contre terre abanda donc ça les sur le plan biblique ce n'est pas un péché donc ba musulman ba yebaka na ko imiter oza na kata Bible parce que ba musulman mingi Coran na bango ba utiliser la loi de Moïse. La loi de Moïse ne eza dans base na bango de vandi dans la kata Coran. Okende monaka histoire à Jésus ba lobele yango mingi na kata surat Mariam nde ba beta histoire ya Jésus na surat Mariam titi na ndenge et continuer bon mais base na bango mingi eza la loi de Moïse les 5 livres là donc le Pentateuque ya ni Moïse. Mais l'homme de Dieu, s'il vous plaît, nous tournons. Biso lelo soki to sali kit on va na ces kamunen na c'est que nous va kit za pena na sacrifice l'église des réveils. Mais kuna c'est normal. Différence soit les amis scénario parce que les lots appellent mon sénat. OK, bien merci maman pour la question très importante bana nanza menyo surtout bozolanda biso na chaîne les Nazaréens. Je sais bien que Babilo va beaucoup bénéficier dans la chaîne, en tout cas, vous appelez, vous l'andapez, vous abonnez les sous aux alamalams. Pour la question, maman Touni, que pour la biso ba chrétien, que ça la baja, la prière, la bongo, la ngumba, la zonga, tout ça, et c'est la peine, il faut donc moi ba recommandation, moi pour ba sacrifice, ça c'est spécial. Vous comprenez? Il y a un moment il y a place aux différences créées entre les chrétiens. Naba musulman. En tout cas, na okoloba vraiment moi et nous qu'on a martelé un peu so tali différence belé les musulmans baza beaucoup plus bénis. Donc le belamine barabe baza beaucoup plus bénis sur le plan physique. Je ne parle pas de la bénédiction spirituelle parce que lorsqu'on parle de la bénédiction spirituelle, on voit directement le royaume, les ciels. Pour na bango ciel eza fermé pour na bango. À moins que babon la mité ma baye n'est pas yesu le ciel est ouvert. Mais si le plan bénédiction matérielle physique vous bazan au monde que ba musulman ba arabe baza béni ma kasi ya olega ba chrétien pourquoi pas si le plan ya mamotali sacrifice ba respecter ma kasi arabe to musulman so oyebise que ndeza bo prier 12 heures
aokanga maison na ye azwi mpena maison na ye akangi meme ata atekaka na zandu wara o nani atekaka azwa maison na ye akangi abloke azwi mpena kongola tie ayebisi bato abi priere azobombela ato ye na 1 million na euro de francs nakutana nango kutana nango mpena naokanisaka namba naosoma mpena namba prix ebele napona na parce que le temps ke nazotalaka banini na mwaka boye oh mama esili ngala nini na prier papa naosombola non bima c'est comme ça oyo na bima abisinga ozela ntango nga na sisa oteka c'est comme ça en tout cas epa na bango déjà bongo l'obéissance vaut mieux que donc le sacrifice bango déjà obéissance non premièrement parce que so batie air de prière il faut salem ka air wana ba fixé donc ba ko respecter yango partout place non so ba ozala mais ba bank ça bango teke pona ba ange ba ke ba des éléments ça wala msuso salite obela boma to sanité ka simple ba maba comment to te ba bank ça bango pona bongo te pourquoi parce que pona no bazwa no temps ta o ba excusez ta o bazwa les tanine eza ya ko talisa mutu courant ba enseignement wana ndezalaka très important pana bango yango ozomona voix même ata na christianisme soki bato baza bien enseigné baza assis yango okende comprendre que Jésus-Christ ye moko azoloba que mon peuple sera enseigné par moi-même donc d'abord c'est l'enseignement c'est le problème d'enseignement enseignement na kati ya christianisme penza po omona yango pena mingi na kati ya l'église ezate omona kati bato baza beaucoup plus que c'est basé na mamotali ba fitilité izwa kaka boye yamba kaka boye kende mata pumbwe zonga sala boye oui eza nango malamu moto esengeli bala abota abonga azwa nyonso esengeli mais il faut moto avanda nde na kati ya enseignement so moto avandi na kati ya enseignement bokobanda otindiki te abanda osala biloko esengeli par rapport ya ndenge azala enseigné nde omoni mpe bamusulman baza bongo donc bamusulman bazwaka tala musulman abatela courant makasi omonaka livre wana courant aprotégeaka yango likolo nango akoki otya telefone te akoki kodéposer papier likolo courant te akoki odéposer quoi que ce soit te likolo courant musulman batela courant kolekelo nyonso ozwa yango soki asisi otanga avant nano atanga no kutu courant il faut asala abidjan amipetoli asokoli matoi maboko tutu elongi nyonso purification esili aprende azwi courant na ye abimisi abandi siko kotanga ozo comprendre est-ce que tala siko biloko wana abandi otanga courant mpe soki asilisi apangusi yango bien abongisi azwi soit valise soit place moko boye ake afongoli azwi courant na azongisi abombi yango kitoko evandi omona courant na ye propre mais soki oyo siko bikota chrétien zwa siko bible oyo chrétien aza nango oyoki na yo mona misu pasi ozo comprendre te obanda no kotanga nini omona genèse eza te okende okutaka genèse mamo chapitre 20 soko banda premier tina 20 tina 19 ekiwa eza te mais okende omonake bamusulman baorespecte biloko wana malamu nde yango ozomonaka baza béni sur le plan physique mwana moto te po akosangai abongwani pete